kasi nakoki te o po eleki ebele nazwi initiative kotanga bolamu na papa e moko nsima mosusu na vi na ngai nayoki moto pasi yoka bien boucheri vimbotra bayaya baganglion mawampanga mwana na ngaliema Jérônime. Voilà, eh ben, bienvenue dans votre émission. Hein? Oh, bah, tout Balandarabiso, mesdames et messieurs, je vous dis le saco. Donc, c'est votre humble serviteur, Brice Bill, ma garçon sympa. Donc, la simplicité toujours. C'est-à-dire sympa, 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 sympa. Donc, voilà quoi, on est ensemble, les gars, Netolobaga. Là, j'en profite bien à dédier cette émission à le boss, mon papa, Edo Amani, et maman GH. Nabino tout bozuli bako Olanda biso. Tous un artiste talentueux. Il y a Ibrator. Il s'appelle Professeur. Donc bino mo boyoka quoi. Komi asidi ngana wiyo. Mokili bandela peut-être na koki kozwa ta moi espoir. Toyemba et pitié, et pitié, et pitié. Et pitié, et pitié. Kosokola mainga na komela empasie soki na butunga na simba tentation kasi malili ya bolingo Rebeka Kadima urshalula sirene nakomi biyenga yenga sepo na yo et pitié et pitié et pitié et pitié yoga kasi bitumba ya banyama na kati ya zamba albitra azalaka te risko kapioyo animala anemik na bolingo enga yoyo monoko etikala ya kobelela au secours chaque jour mon amour kasi nakomase kolela na kati ya zamba albitra azalaka te mbisi na se ya mai pe abundaka albitra azalaka te bandeke pe likolo ya nzete babundaka na zamba albitra azalaka te garçon sympa eyinda 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 babi obilo wa c'est pas sorcier. Merci obitu nanganin. Bonjour frère. Bonjour garçon sympa. Sona na yo na ngara trukuto lo batruto yemba boni le président Ibrator Mpiana. Ibrator Azo s'est porté à merveille. Nabiso tout groupe nae donc tozara na kandapo niveau marambo to pesa na c'est pas sorcier na bandeli sous nous allons vous mettre les doigts dans l'œil jusqu'à atteindre l'omoplate. Et ko bananga bon te pardon. Pas téléspectateur ba fanatika Ibra ba otala yo ya chaîne Nabiso pe EHP Media. Babi making chaîne un monde. Chaîne zanga kwake zanga loso. Ba otala na ba fanatique na yo. Oui, na pesimbo te na batutu balinga EHP Media. Batutu balinga ba contre-maître na ngamoko Jérônimo le professeur. Donc na pesimino bambote tout partout bozali na Luanda na Poto na Kinshasa partout vraiment na pesimino bambote belé tolingi bino mingi. C'est pourquoi toza se creuser la tête pour to pesa bino ga le meilleur de nous-mêmes. Merci. Mais est-ce que tout le monde ngana ba mingi comment il y a les professeurs wana? Est-ce que puis ba professeur pe bazalaga? Pourquoi les professeurs? Coco Saté, garçon sympa, comme on les professeurs, ils ont les biatiques au drum, tapé sangang. Yem tapé sangang. On a peine à ébattre le pourquoi m'a appelé sangang comme le professeur. Je ne sais pas s'il avait vu quoi en moi, ou il s'est qui a appelé sangang comme moi. Mais je crois que sur tout nia, vous en avez raison, on a argument repoussé pour nous. Tant que vous avez les professeurs, c'est que mon père nous a dit, messieurs, madame Bazali n'a pas ta groupe. Là, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais le professeur va belé mususu apesa cours à géo mususu chimie
N'habite dans quel aspect où il a passé comme le professeur. Mais n'habite on a mutamaele. Voilà, merci. Mais tout n'a rien. Oui, bien de tout ça la rate. Aïe, ça rende. Si côté bétano et l'eau moro, tout soit l'eau ya suka. Oui, tu gagnes qu'est-ce que fa, chana. Tout soit ya suka bon tout panzanteke. Garçon sempandega yo mona guitare vraiment ko betanga. Te yo yembara. OK. Nazoki Christou Pak. Je suis blessé à Tabakemba Longo Akuna. Nazoki Alfred Besayaya. Naza aux alcools naturels, désinfecté pota. Naza animal domestique, nga naza sauvagete. Niawa pale yo benga kanga nounous na yo. Ozala kiolo bananga, ozamira yashin. Lelo yo wana osekroule, otiki désastre. Muzika na yo kelaka mantolo sonite. Kasi konyokola motolingi, pourquoi koyoka soni mamae. Bizwa pambata na kati ya kobia. Héritier kobia rekoko malimuzi. Mekata kosimba kaka cercueil. Héritier libaya kozonga nzete. Mekata kosimba kaka ebembe nanga. Minimbwe na kosekwa laza. Ozala pembe ni protège ngaye. Héritier minimbu nazobela kobo malibala te nazokufa Alain Kasa susi etondi motema ndire makasa na fulu Christelle ya banini ozoluka tala modele osali ngai ko pauvre nazanga trophée nzambe kibampiaka nanga omonisiye kimobola nanga omonisiye ondimi vraiment babenganga kemanderi ya l'amour. Merci, Obigo Pandi. Tu as une très belle voix. Merci. Donc, félicitations. Mais est-ce que la musique ndo yemba au senti onde no yemba lwa nani? Dans la brève vérité. Na yemba lwa nani? Bon, on a travaillé avec Tebele, on a travaillé avec Al Pacino, Baredi à Missy, on a travaillé avec Brator, on a travaillé sous Jean Goubal. Donc, on a travaillé vraiment avec Tebele. Tant que je suis allé à Olivier, je suis allé à Al Pacino, je suis allé à Papa, on a travaillé. Al Pacino, il m'a Al Pacino. Au long Librator, au talisco idole na yo. Au long ma prof Ibra. Au talisco idole na yo na musique congolaise. Ezanani. Idole na nga mingi Redi à Missy na nga mingi Al Pacino. Rose lo mon c'est Al Pacino. Ouais. Soucia kolela moto betela tolo mbalebele bambalebele. Otutela tolo yona yesuka beli wango olobana bato yona yebokoti kalako kabwana te ataliwa bino sanduku moko mutambala zana betango pour ça bien. Ah ouais. Susia kolela moto betela tolo mbalebele bambalebele. Otutela tolo yona yesuka beli wango olobana bato yona yebokoti kalako kabwana teye ataliwa bino sanduku moko mutambala yo Jonathan kasi lelo ngana fandi pena kanisi manso na lobaki ekomelinga ndeti kaka na ndoto moto na lingaka koleka na tutelaka petolo akei ataelaka te mutambala yo Jonathan mutambala nazali kaka nesika yo tikaki ngai ata pasi ata bisengo nazoka mwa kaka bolingo ndenge yozonana nazoluka na bosana me makanisi ezosimba tengu na motema pasi ezoyingela na espoir ke yokozonga
nzoto mwana moto enyokwami na makanisi mutambala yoka siko eloko ayi posa esili te ngai yawa malili nani akoti ya moto na bolingo oyo yango wana. Voilà, merci, merci beaucoup. C'est Pélissi Mireille Kabangou, la patronne, Babi Poto na Poto, Guylain Toboré de Madrid, Vrejo, Anboula, la voix la plus limpide, Babi Sero, la soie Zoembe, la Nzambo, sentir vraiment donc Azopé, Mazoemba. Et je profite aussi, na mote, na celui qu'on appelle Fabrice Ntseka, mon ninga ya Talibo Talima, donc Bambote Yangwana, professeur Géronimo le professeur tunanga nini na olingate pusana moni abiso to na biso calme suma to calme et biso na biso yo simplicité kara donc za na biso simple biso beto za no simple omoni Montréal junior mpidi ndenga za wana biso mbaleti le poto zano bien zana bisoka simple biso beto zano simple ça dit musenzi azalati donc toi bu musenzi azati vous comprenez ce que yepsanga ce que vérité eroyemba boye yumo na kati no kandeni bon normalement koyemba biso bato yembaka songa na yemba faut naza na émotion mo boye émotion nde to transmettre ngo bato yumo na no faut kana émotion mo sentiment mo boye ya bien de ce ko transmettre ngo na bato Ibrator contre maître les biatiques au drive ça biso toujours ko embara pour na yo moté donc emba pour na batu donc faut ça la tous wa o sentir au transmettre en pas batu bobo zande mo binonyos. Merci. Est-ce que yana batu ba musicien sous ces orchestre ba voisin au pe ba otala yo ndo zo emba boy est-ce que yana ba musicien sous na kata ba orchestre o yo mo so zo embo sentiment que non na nga mané na boy na lera musicien tel na lekentel to bi vérité oyo mona moleki bakozala te otanga bakomote net nani net nga leki bango te nga na l'échec mapena na suka vous êtes professeur ndeli soit l'échec vous êtes professeur ba professeur ba l'échec pe bazara na bazo ba pe ba na ba professeur na bango professeur mais azo ba siko bon merci mais na kata ba orchestre tout lo ba wana so na rotanga s'il faut citer les noms na roloba Jet ya Jésus de Nuance Ferrego là monsieur bazana Wenge Maison-Mère, Wenge BCBG, la Timwata, Maïso Fabro, F victime. Vous comprenez? Est-ce que ça va jeune monsieur Moussous Bazana ou yo est professeur, est Jérénimo, la voix qui cloche les professeurs ou yo ta la rubrique non? Ba jeune musicien ou yo ba bossara bien, ba bien toi na bon ba niveau moro. Net banani. Bango tout presque bango tout ba ya pena ba bossaka. Ba ya tout monde na orchestre au monde ba bosser vraiment ba bosser toyo ka bango pe yangwana to singa bango pe ba yo ka biso pe na c'est pas social to wemba fort net nani oyo biga imba bi ata de no 3 notes ça pe biso bien ata de moi 3 Oliviera génération na ngai ba o nyoso ba wemba wana to se pena bango kaka net acoustique des match ayemba bien oui bien na mona ke mona ka Amona gena ba clip. O megelo mo ya été ça pe bat ba otalo fisi. Ba mona gwa sans rancune, un cœur sans rancune. Nzemu na bango. Yo tanze momo ya Maïso Fabre ebité. Vocal acoustique. So que ça te obeta ta ilu mumbo ya Maïso Fabre ça peut bien. Bukabwani ezara na musique mais famille tikala ra famille bongo te. Yango. Awa je longwa papa bengana bango ba seba batik tout papa bomeli siffler tomeli siffler chama kande sabe wai voilà non c'est tout longwa bomeli siffler ate biloko na agence moko na lemba bajase nyonso eza ya mavwanga saba
Nina yo malamu tu ya kuzwa bilo. Na monyo yangu peke. Monyo yangu lukula boni. Yangu wana. Yo. Bonjour papa et maman. Ah bonjour. On est placé. Ah? Prenez Ah place. merci. Bofanda. Ah, kuvanda. Pesa biso code na bino. Code yangu wana. Lamu keka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est Ngai yote o. Ngai nde. la carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo hein. Papa Makaya Mayuma, tala Makaya Mayuma. Papa, bo baluka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya ba agence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ba conteneur eboni tala dépôt na biso okomona confiance. JCPP, la rapidité, la sécurité. Oh ya c'est kolela ya bato makambo na bino souci ya ba agence esili epai na biso. Tala biloko eko kita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epai na biso bokesene ezali bongo te yango wana meka te lomo ya maeso mpe fabre te ça bien roi ya akusik tobono oyemba tabita muno difficile neti examen ya pati batikeli yango infirmier otiki motema nanga bebe ngulumu esika deception epanzi milangi tala ndengo efase nga na motema no pete neti écriture na tableau tabita obominonga osakrifie bolingo na yo abomwana Tabita bébé Hervé Bahamana garçon complet. Merci. Moi, que ça le plaisir. Ok. Oui, fa batutu baotala ba sepel ba mon mareno. Professeur, ça dit un cœur sans rancune, va libre. Comment il biso attend, on a besoin d'un problème. Dans nos on a simple boy, maintenant on a eu simple donc voilà. Parce que yo mo ndenge bwana kata orchestre, on a posé orchestre, ils a ba bon chanteur, on a comment on a yoka donc longoli ibrantom piano ben ba tikali ba yemba bali na kata orchestre yo zata moi poste te ba pesa. Te na kata orchestre biso tout ande moko le biatiko to lo ba muta sikazate. Et moi aloba ngo kuna mutasika zate o mutu nani o asala ga musala bien yende mutu aozwa makambo donc kuna pena mutasika zala te biso tout ozandenge moko mais ba poste zara par rapport à discipline pour partout batu basangani esenga moi hiérarchie zala po ordre ezala c'est un peu ça. Voilà, merci. Nakati ya ba orchestre pe ba départ et combien ba longwa ba ça ba mouvement na bango. Yo na cast orchestre ya Ibraton piano. Ozana nto tike na combien de temps web ça biso vérité ah to sur la vérité. Ozana nto déjà au monde répété en coulisses on est lo mo bona ba ya bobeta déjà na palais on a limité que ça le bubo ya compte dire ngana mamna loba. Garçon sympa. Nga pena so ba zela ngana longwa bo wana ba bosana. Donc espère on a goûté balongola ngopo nazana wana donc j'ai beaucoup à apprendre. Moni biso to ba tout monde boy toza très observateur. Moni écouter vaut beaucoup plus que parler. Koyoga mingi na yoga trop nde na yoga le biatiko donc j'ai beaucoup à apprendre auprès de lui. Donc fona yegola mambo belé na zongo pene pana ba qualité musuku na ninga musique te mena ninga libanda o ngana mone pana ye. C'est une manière à concevoir ma gamme nangai au fond du pana et donc nazana wana faut façonner nga faut pesa ma gamme belé donc nazana wana na éviter na éviter bat balongo wana bango bat balongo wana bango mais pour l'instant nazap na wana nazana wana ba pesa nga pe ba pesa ba ne pene belé nazana wana wa surtout pesa ba ne belé pesa ba ne belé makasi. Merci beaucoup le professeur babi au professeur c'est-à-dire somoni Ibrator yo kindenge Ibram piano zoemba Otali Jérénimo le professeur dans Oleli.
Donc boulot za bako. Bina embelo kwa président ngate. Te tozali. Kwa non mbango te toali donc tozali na biso pour panza na bat boyoka mais et le monde na tout no ezani. Non tout sur la membre ba départ tout à l'heure. Jeune mission na biso oyo poye bibi na filé à Otso Longwa et pas Maestro Fabre, c'est-à-dire Longwe Villanova à Salipe Bornaye. Mais na la inaye solo liga ne to no solo la aloba pe wa ko loba mais na kata ma solo na lobi ke ya les premiers fils ya Maestro Fabre donc mon aliboso Fabi Missi mais tant on loba bon te bi ke Ibra la ki déjà wana kendaki yoko loba ondeni akosita alobi vérité ya les premiers fils Tunyo Subayebi, Ibra Adam Kale. Maman Mbouana pose à Solan au fort. Ibra Adam Kale. Donc Ibra Adam Moutumo Boy. Au moins de Baloba en Genèse. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce que les biatiques au droit à la parole wana. Moni. Il y a Zala déjà wana. Azala déjà wana. Depuis Kala. Bazaki déjà ensemble mobo ya baya ya bazala na matete bazala déjà nde basala ke loko wana batombola ki ngotinde ko maginde ngwana ya le mbuze za fiste azalaka déjà donc départ na ye za kolongwa te po eza ke mwana botamite alongwe mais za ke muto azala ki wana bango baza ba initiateur ba initiateur de loko wana bango bazaki bana te ba bina filende bina file pas zalaka wana. Selon le dire, il y a présent dans Ngaï, parce que moi je n'étais pas là. Ibra père on est dans la musique. J'ai bien pianoté. On a père adoptif. Oui, Ibra dans Calais. Ibra bana mambo banda kala. Ngana raisonner na ramona muke. Na ramona muke. Yena mukolo. Na oge banchiki mais. Yena mukolo. Ibra na yena mukolo. Ibra en Calais. Ngana ebi Ibra. Wana benanga mo na ninga yingai. Na ebi yale mbuzi le biatiko dans Calais. Tonga na mo muke na Hollanda mama musique. Tangwa kala ba musuba yebi bato ba ba masolo na loba ba yebi yango na landa Ibra zalaka wana to yemba na matete ngamo muke na yoka pe bango tanke mikolo nazo yoka na yebi histoire wana mais na loba mingi te place wana mais Ibra dans Calais initiateur aza mwana te bina filende aza mwana parce que botami wana selon c'est dire abimi wana mais Ibra za mwana te donc merci beaucoup Ibra za mwana te to zo sumo le moko donc mo le mo boye salama bien yo bika panza Greco damu yo sali singa shimi dadi palai nga kona tanga bioshimi te na kokoma lokolaki taro yezangi bafil tope sapato ye kataneli ngai na miswa bokilo yo longoli détresse yo bakisi ba stress ya Nick Chimbela Pierre Todimba bandeke bakomi oyembelanga frère Jacques Christian Mandefou, dormez-vous. Christelle Coca-Cola beau sifflet. Mamma mia, Mbonzo, Santre, Niamoto, Camaredella. Ah voilà, merci d'un bien. Et c'est Billy, c'est l'isba tout pour l'instant qu'il est tout boré de Madrid, n'a qui plaisir place à Zali. Merci beaucoup les professeurs. Garçon sympa. Tunangani. Oh nini sus. Nazana yo ki nanga bien. Mais na boya mabekota. Mabekota ndeni sus. Bolobara boyo na olongate nazana nouveau tikelanga ta 2 ans, ou pesanga sur 3 ans. Mais ben mission to bombela ngobino. Comment to bombela ngobino. Ce qu'on a ngota la bat baolanda yo siko. Ta bat baolanda yo solana bango. Il ça bango clair. Comprendre les lots ceux qui vaguent tout le monde va tché bala pour na Congo et na ba leader ba tcha bala amoni ga doza bon chanteur ozemba bien bo tché mamuke pas OK est-ce que yo mando zaboye olenda pa Ibra so mu pepeye les lots to yamba soute sunga non na komi pa kingani wasir nango mambo na ibsa garçon sympa président Alvin Boukassa l'albatros vaste oiseau de mer ay mambo pichu di fona mignon noble na comme si baso va bien
ngai vraiment naza wana na ndenge fo nayebi te soki mopepe yango eweya ndeni bato ebele bayebisanga makambo wana yebisa bango nga pena naza wana eza na santa vraiment ke place na nga fo nazwila makambo eza wana sikoyo soki nabungi so nalongwe seki nabungi nzela moni so nalongwe seki nabungi nzela nayebi te makambo ndenge eyaka na vie mais pour l'instant musique est compliqué. Oui, musique est compliqué, mais pour l'instant na santa déjà que maman nanga zawana. Siko na longo la poine. Na longo ate na zawana papa nanga. Merci longo ate zawana mais to bombelo image donc junior pi de lora zananga na bi image et bon maman na rata siège donc ouais bon maman donc bon jour no yamba yo romi na ngambo bona no na bi za susu te kuna za ki boy pour moi lo bana na lotindo to. Alors tu n'entends jamais si on a longuement gagné place pour mettre au bomber leur image plaisir à tourner toi là nayo bozana kata studio déjà mamoya comme studio sili studio donc tout ça presque à la fin tout ça ka retouche to yembi déjà ba vocal à somme eza on a kutu non na betité ba kangala kutu non na betangote donc to yo kango ba vocal à somme rumba reggae ta vocalement et lora sike yati so to ko zwango Aïe, aspect bâton à Cédric et Konga G3 Manungi Yogeloro, s'il vous plaît. Aspect bâton à joueur, ya beta bale moi kala babenga ancien joueur. Kasi mosumu kia bongo limotema, babengi emo Christou. Akobe ngama, sien mosumu kite o mao. Pona boya kobula na tika ki taxi na koma personnel pona boya ki bondo we ya ko dendela mibalio zikida na kolata na loketo succès bakanga la machine de guerre babeta zol yekini babim sum José Makila boyoka mpela masola Kofi Anani Kofi Anani Kofi Anani y aura bien Boucherie Vimbotra Bayaya ba ganglion mawampanga mwana nangaliema Geronimo Bambile sobe ba yekini ye pessimiste bulu yeki Banfumo Kimbangu, Bayaya Banfumo Kimbangu, Banfumo Kimbangu. Comme c'est baswa, Pat Cédric et Kunga, Osoterel, Atombalbay, Kofi Anani. Garçon sympa, Babi, tu es mis dans l'anguila. Danger, tu es mis dans l'anguila, n'a vu que le vieux honorable Benjamin Boukassa en Belgique, donc, et secteur, on a vu, donc, tout le monde déjà. Programme Nabino. Studio Komika et vidéo déjà bon Robimaka vous avez répété wapi donc voilà biso toujours répété na croisement Kabinda na Wangata so tunika Véronica tozawana na espace Véronica chez maman sociale tozawana vraiment to on a bon Robimaka Umeli bon disque to ça ba fan na biso nyonso bazo zela c'est pas sorcier bazala vraiment patient na JO je pense que disque Robima déjà pour toza déjà na fin ya ba studio et tikalika tout ça ba clip to sango ya rapide pour bazo disque na bango bazo zela bosani un bon gobelé ba yoki ngote gotier tout bala poule toyokati wana bomba na fin le wato chité moi ba la yo pesa no bambote ba zelo belé donc OK na pesimbote na président nanga Alvin Boukassa l'albatros est vaste les lions de l'Amazonie oiseaux de mer na master nangai Alvin Kabuya global promo hier aux États-Unis na minicho na ya pichu di fois na mignon noble London yepena na Simbaka le plus valeureux de tous. Comme ce bas soit garçon confort élégance net président Nangaï Brator Mbouzi le biati kodro ye penza na éviter lo miko no yembele na initiative kotanga bola muna yale moko sima mosusu na vi nangai na yoki moto pasi parce que le kebele bola mwa papa ngalala ki te mosala se ko batela ngai
bakondima yo te ponanga yalo yeno oyembele bongo. Merci totelema to clôturer na biso émission. Moi yo grataka kaka zora elo no grataka kaka. On a des annoncés dans la bord donc voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis partout au monde. Donc là, j'en profite. Clôturer dans l'honorable Benjamin Boukassa, Babi Belgique, t'appartient mon vieux. Donc, Nabosanité Mireille Kabangou, la patronne, Talibo Talima Molina, ya Fabrice Nteka, le boss américain. Donc, et certainement, merci aussi à vous. Donc, Bozaki Wana pour Nakolana Bilso. Donc, Tosepeli Amingi, aux émissions Nabino, c'est votre humble serviteur Brice Bilma. Garçon sympa. On a contacté dans Facebook. Facebook n'a pas déjà donc tombé na clôturé déjà bami donc besoin na Facebook à Sikezali Brice garçon sympa. Donc ce petit Brice garçon sympa na mon obimana na profil donc voilà bambo tebele donc partout monde entier Europe Amérique Océanie donc bambo tebele quoi et sans oublier mon vieux Edo Amani il y a maman GH mon papa Edo Amani donc bambo tebele papa donc bye bye. Nazu initiative kotanga bolamu na yale moko sima mosusu na vi na ngai kasi nakoki te opweleki ebele. Nazu initiative kotanga bolamu na papa moko sima mosusu na vi na ngai nayoki moto pasi paske leki ebele bolamu yango nabetango pardon aïe. Aïe, nazu initiative. Keba. Aïe, guitare de passe. Initiative kotanga bolamu na yale. Moko sima mosusu na vi na ngai. Kasi nakoki te opweleki ebele. Nazu initiative kotanga bolamu na papa Voilà, j'en profite bien pour saluer mon tapé sur espace salon Lessa chez Tantine Lessa babezana Bandal donc Bandal c'est Paris juste na Kimbondo maman colonel donc croisement ya avenue Kimbondo na tonde donc na 4x4 wana mon salon Lessa chez Tantine ici donc un espace il y a bien donc très calme ba fio balela ba kabelo ba fio balinga ba la propre donc ici chez vous quoi donc boya donc voilà quoi. Bye bye. Inde. Rebecca Kadima inde. Ah, garçon sympa inde. Cédric Kunga Pichu Difwana inde. Oh, ah inde. Oh, makambwezo umela mpotangwe kokina nute. Na patience nanga na lolengia mbidie. Soki bosepeli inde. Oh, inde. Oh, demarque